Ok, tolingi to banda. To pesi la président na biso alemba moko azozwa Barangé le pasteur. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Naï Karsil Mwimbila, président parlement debout, il y a Mongo na Matete. Voilà. Mais là, la CPR, on peut savoir information. Merci beaucoup, la présidente Gilles. Merci. Information, il ne peut pas se vivre. Il ne peut pas se pouvoir, il ne peut pas des droits. Vous êtes moitié. Oui. Bango bandima qui a moitié. Bakalisa qui est état des droits, de l'obéi qui est aux alalangokaka, slogan. Awasiko est comme réalité. Il ne peut pas se vivre. Lobby, la parquet Njil. Comment Mathieu? Lobby, la parquet Njil. Scandale judiciaire et Salem. Et Tigala Rosale Maté. Il ne peut pas se vivre. Un procureur et une juge, présidente d'une chambre du tribunal, des grandes instances d'Enjil, ont été placés ce jeudi sous mandat d'arrêt provisoire. C'est-à-dire, procureur, la juge, on va savoir qui composition au tribunal, sont placés sous mandat d'arrêt provisoire sur ordre du procureur général de Matete. Pour la nuit, ils ont été corrompus dans le dossier qu'on a constaté sur Yango. Mukolo dossier wala ayena mbongo bela pesi bango. Bale mbongo, baibila on est la complétion de beta ngo déjà bandaka. To dame. Nako dame wana e indeli bango. Leye to solo baboy. Bango ne se mi balé na makal. Et puis non c'est pas bango mi balé. Ba mususu paye. Ba composer qui tribunal wala ba ça le bibi ba Rolanda. Il ne peut se vivre. Ezali signal fort. Ya batunya so bazali bisika basami sabat. Bisika au mani dossier yote na Oliambo. Oliambo modi. Dossier esa makasi. Ya mi balé. Le président Gilles Autu Koloba. Mais il a informé Bino. Mokonza moka tali ba projet na ya milele ya Kinshasa ndenge zali ko se réaliser te. Ndalobi te esengali mwana mboka Shekokomulu. Azwa ville province ya Kinshasa pour que ako kisaba projet ya milele. Bien joué, il n'est pas se vivre. Non seulement Bongo, Shekokomulu bazali na soutien. Il y a hiérarchie à partir. Oui, t'as pas été. Oui. Alors bien, Bissot aux parlementaires, debout. Donc, au sein de la parlementaire, ma collègue, la Bissot parlementaire, assis. Il y a assemblée provinciale, oui. Le parlementaire assis. Il y a assemblée provinciale, sont nos collègues. Oui, t'as pas été. Oui, t'as pas été. Oui. Donc, voyez, Bissot Bango, va protéger Bissot massivement, Shekokomulu. Il y a bimité, c'est le Bango, peut pas obliger. Et ça menace, et ça information. Oui, t'as pas été. Oui, t'as pas été. Oui. Merci beaucoup. Ok, tout ça va présenter Bazoya, ah, ils ont monté nyonso. So va se sentir que na koloba yakao. Oyo kende muisala. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Fatime, béton. De le baki soko boy Félix na mboko. Sali bokina. Il ne peut se vivre. Fatime, béton. Il a complété que le comment on est présent, comme on a présent Christian Kalemba, il a présent Parlement de Bouraï Matete. Il n'est pas se vivre. Bao bale kagawana bana changu e bana moa basali banga moyo bagenda kisa tu Matete bele ba ebingai. Il n'est pas se vivre. Pour ça juste pembeni na présent Chiba. Combattant na zoye biso mambu masobele il n'est pas se vivre basala ki lobingi bakia bakanisi oba keno États-Unis botika Fatime béton ba comprendre te Fatime moko ke ikuna bandisi baka makambu Félix Asolo lina Anthony Blinken il n'est pas se vivre parce que yebi ke moi na Fatime béton comme on Anthony il n'est pas se vivre le secrétaire d'État américain a dit que yo za papa na ngai oza papa ndoi na ngai. Il n'est pas se vivre. Donc, on met à ma solo qui le partenariat privilégié signé entre les États-Unis
ameni na République démocratique du Congo et continue à aussi dans mon moko yango moni partenariat wana ezalaka signé entre donneurs de troupes na état congolais donc c'est-à-dire Fatou Beton il doit se vivre maintenant mu job aide na ye alobi que partenariat na mo to kango l'avantage à ma pays non surtout mi République démocratique du Congo les États-Unis la mais alors tozo ba kisamu na pilipili kuna na ka siko yo Moïse Katumbo koya koya bisabiso repesa biso yo koni Fatou Beton pour la biso États-Unis et ça d'abord que non doit soutenir ma pays il faut pas développer dans la base. Il faut que la République démocratique du Congo soit un vrai Congolais. Des parents bien parler. Il doit se vivre. Nous tous un souci à Papena. Alors, il faut que nous soutenions les oyebi tangu Fatou Beton asaka meeting na ye c'est-à-dire communiquer asaka meeting na ye moko devant ba lobby juif il doit se vivre ayebi saka bango loko moko c'est leur promesse alobi tout celui qui bénira Israël sera béni ngana bénir Israël yango moni ba juif wa ba dit tosali bloc derrière Fatou Beton soko boyi Fatou na Afrique osali mokina yango yo na Anthony Blinken ayebi Fatou Beton il n'a pas se vivre. À ABC Fatou dit que notre leadership nous a sommet à l'Union africaine et là qui tombe ma case. Aux les 5 présidents de l'Union africaine ont demandé qu'à la terrain tout le temps. Il n'a pas se vivre. Ils ont travaillé ma case pour l'émergence Afrique mobile. Il y a un moment où Félix a tenu tout à Erdogan. Erdogan a dit ça dit bah prochain yo ABC naï. Niveau de réflexion, soit que tous les présidents africains mais Afrique ne se développe pas déjà qu'on les crée. Il n'est pas se vivre. Comment est-ce qu'on Fatou Beton c'est vivre. Fatou Beton. Bakanisa qui le colle ceux qui basali le big des États-Unis et que États-Unis ont goûté à Fatou Beton. États-Unis ont dit que goûté à Moukolomako. Pour y aller que partenaire en 4 pays. Partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Il n'a pas se vivre. Avec le Kenya, moi, ça bloque. Les autres, ça les États-Unis, mais la République démocratique du Congo. Moi, qui t'a mis cette investissement, mais qui va quitter la République démocratique du Congo, Mogondo. Il n'a pas se vivre. Fatou Beton. Yango qui m'en a mal. Le babé n'a pas Francis Kalombo. Il n'a pas se vivre. À ça, il sorti médiatique pour dire que non, pour le moment. Ensemble de se prononcer là, nous devons la candidature à Bango. Il n'a pas se vivre. Mais c'est probable, probabilité, Zali, Moïse Katumbi a posé. On est allé il n'a pas se vivre. Ils sont à l'IDPS, il a dit que FDC a battu le Kouebo. La politique déjà Fatou Beton candidat là-bas. Nabango, merci, bien parlé. Il n'a pas se vivre. Il dit à vous dire que la politique déjà Fatou Beton candidat là. Il n'a pas se vivre. La partie est sur pour votre information nationale sont combattants. Quand la minute on va champion ben magombo alors il a besoin na époque qui s'est kabouya mwanabute il n'a pas se vivre Nicolas Tobenga bamba fragmentation il n'a pas se vivre soko boyo qui s'est kabouya c'est le mokina sans format il n'a pas se vivre au comment la champion ben il a besoin na que to désigné Fatou Beton candidat MSC en 2020 23 yokamela il n'a pas se vivre akoyebi sa Félix pesanga écran Équateur n'a pas très campagne et comment Félix Tshisekedi n'a pas résultat il n'a pas se vivre quand mon candidat senior Kodima parce que toyebi été dans la base est-ce que biso na organisation makamba ba confesseur les étoiles à kati et ça makamba ba confesseur on a biso président senior soto Kodima Fatou Beton ko beta na tout pour ça yokamela il n'a pas se vivre na majorité écrasante dans l'Assemblée là il n'a pas se vivre to le baka qui vivra dans la base na biso qui vivra na 2023 Fatou Beton 380 députés dans l'Assemblée là national sans format il n'a pas se vivre parce que dans ce épisode décret à réalisation Fatou Beton Batunion surtout bazo battre Félix ça c'est le miracle il n'est pas se vivre Fatou Beton Nazaki na posa la continuer mais na do obligé na kata il n'est pas se vivre numéro nanga eza 081 43 72 649 plus 243 81 43 72 649 il n'est pas se vivre la présence avec votre permission la robe accélérée comme Moro il n'est pas se vivre Bagisa parlementaire de l'Union surtout quand ndenge chef de l'État
aponi candidat na ye na poste ya vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa kombo na ye Cheko Mulumba babeta baboko na Cheko Mulumba oyoki ngela oh c'est viva Cheko Mulumba c'est homme de terrain dans la base asali biloko ya kitoko d'ailleurs lobi kutu elekaki vendredi azalaki kingabwa na bapropre frère na ye moko akira baterasi ya bamine sans format bongo na ye moko inaba se biba ebongo soki topesi ye gestion ya ville province ya Kinshasa kozala ndenge nini inaba se biba je vous remercie je te connais. Ok. Bana poto, président Yewana, apesi bino numéro na ye. Toko makasi. Ok. Bana poto, bana Château Rouge batuna kinga wapi miyake. Bana Panama batuna kinga yona miyake nini? Nalobi na kote. Yana Nale. Baba zana succès maka makasi. Bana Panama, bana Château Rouge, bana New York, bana Canada batulaki ngai, bana Londres, bana Fungurume, Kakanda Kolozi, batuni ngai, mais tozomona miyake te. Ezani nini? Bisi bango, tozaba ba éclair. Beto na beto. Muluma Musaïli Mukongo beto na beto. Alors bobo na siko unité nationale na cohésion nationale. Mana mama. Mambo maso. Merci beaucoup président Miyake. OK. Merci vraiment, merci na président Gilles Kalou. Même moral, même esprit. OK. Oui, bango ceux qui parlent mal la lumière et Salama, fondateur Oyo Asoka Kapota de Bitumawana, c'est président Gilles. En tout cas, acclamé pour la Gilles. Bien parlé. Oui. Merci vraiment, mes morales. Oui, bango président Gilles Namiyake, le combat national et international. Donc, dans ça, on a même Michel Pena. Sur la président. L'objet de ceux qui appellent la presse le Bangotou. Ceux qui appellent le Bangotou. Le problème, c'est quoi? Avant la côte à matériel politique en Boka, il y a éveillé conscience. Il y a éveillé conscience. Il y a Boka. Il y a éveillé conscience. Pour moi, quand on construit assemblée, il y a un complot chaque jour contre le chef de l'État. Complot contre IDPS, complot contre vous, les parlementaires debout, communicateurs et un chef de l'État. Tu as vu si beaucoup ça la réunion diabolique contre Moukwa Tombolo Fatima Amay et Kosimba. Fati Azali le Pamboli à Congo. Don de Dieu, don béni. Il est temps pour nous, les Bantous congolais, et peine aider les mères. Merci. Dans le Bakango, Batoulan Pakaba, mon appel. Mwana mama, oya solo ba mwana mama te Azali Mbo. Azali congolais, et peine aider les mères. Manifester avec joie. Manifester avec joie. Manifester avec joie. Toloba Bissotou, c'est la moko. Il y a Fati Ben. Acclamé pour le chef de l'État. Nayako Sirabino, Nayako Pesabino et Sengo, Nayako fortifié Bino, victoire et certain. Bon, ok, la conservation du pouvoir, la dénonciation, les antivaleurs, ton ancien technicien, il y a centre étel diocésain, pour Mamouda, l'embangolisation, complot contre Bokondi Yamboka, Namaye, Namoka, Nagangate, Mwana Mama, Mambu Maso, quand le président Gilles Abet a comme Mwana Mama, et ça la gueule de Guimaka, Mwana Mama, Batoulan Pakaba, mon appel, jeunesse congolaise, Mwana Yamboka, Oya Solo, doit soutenir 100% chef de l'État. Oui. Doit soutenir les communicateurs, on va la fierté nationale. Oui. On va n'ingisi, on va soukisi bango. Je vous assure, vous, dans quelques jours, pas ouragan, la tempête, la neutralisation, tous les poches négatifs. Historique, et ça la matin, dans le département d'État américain, Antonio Blinken,
secrétaire d'État américain, a conduit le gouvernement américain historique pour rencontrer un glaive de l'Afrique, un glaive Yamon, un grand politicien génie du monde qui a parti pour chef de l'État. Partenariat privilégié, la paix, sécurité et la prospérité. La paix africaine. Fatih Beton, la lumière, la sagesse. Kembona Yahweh. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. L'objet Mokondi Yambouke, le bâtard pasteur Moukuna. Azala qui est invité dans VOA Afrique. Dans Marius. Hôtel sagesse, Yahweh Salomon. Merci na maman Marti Kassal. Oh a beauté la biso mutumune. À répondre sans complexe. Dernier des élections bel et bien en 2023. Avant élection recensement général biométrique. Papa sa biso carte d'identité nationale. Les Américains ont félicité le chef de l'État. Lutte contre l'exploitation diabolique. Il y a eu des psychologues chez Camille et quelques Fongo. Pour votre information, Malaliboso na kati ya Congo, tu as dit que condamner un Chinois na parquet de Yakolosi, na province ya Lualaba, Maman Fifi Masuka, a sala musala kito, Chinois wana kombo na ye, Monsieur Wangi Ifing. Monsieur Wangi Ifing. Va condamner 3 mois de prison. Amende, il y a $500,000 américains. Outrage, menace, il y a mort. La ministre Yamine, maman Antoinette Simba Kalamba, condamné. Hippolyte Kanambe, bientôt arrestation à Cascade. On ne peut pas nous intimider. Pièce contre pièce. Ok, Nasuka. On a Kulangai, Nabandakuya. Bon, dans les points de ça, Belgique a dit comment la fenêtre allait. Fatia Mbaki, la Zender Deco, Premier ministre belge, la ministre des Affaires étrangères belge, ou Sophie Welsmer, on va échanger pour la Congo. Les chefs d'État Ah, merci vraiment. Vous avez pas me bloquer, merci vraiment. Non, ce n'est pas moi. C'est une mission divine. Pour sauver l'intérêt général. Président Yambi, président Yafifa, il va-t-il nous arriver bientôt procès à Fokofa. Le bâtard Messi, un grand choco. Donc l'Union fait là, la force. Donc bientôt procès à Fokofa. $500,000 américains, on va passer qui va gêner, autant pour la foot, il va gêner congolais. Bon, on va na FIFA. L'argent pour construire un stade. Donc, Gilles Alingete, oh, tu peux si un combo, inspecteur Derrick. Oh, il y a aussi la Moussala Kito. Il a bloqué $1 million américains. Oh, il y a qui échappé dans le trésor public, dans le ministère, il y a sport. Et loisir. Miss Mbongo, sans motif. Bon, donc, il y a qui ça, c'est fini. Arrestation de M. Omar Abou Omar, Azali Jordanien. Oh, Bakangaki na Kassine des frontières Beni na RDC. Omar Abou Azala Jordanie. Azali espion terroriste. Azali frontalier na ba pays palestinien. Bakangi na ba drone de pilotage, drone de surveillance na des canaux. Oh, bah j'ai déjà transféré à la province de Kinshasa. Kozonga Mokonzi Mboka Kalami Awate. Sauf est prévu le 27 au 28. Kozonga Mokonzi Mboka première nomination. Changement dans chef de commandement à FARDC. Bah nouveau généraux, on va remettre fin au niveau STRD. C'est quoi le nouveau chef état-major? Asa déjà trop tard na te Kombona. Asa déjà. Deuxième nomination, Babou Mestre. Troisième nomination, ma maire de la ville territoriale. Quatrième nomination, mandataire. Donc, cinquième nomination, au Yondé, ils ont dit que ça monte. Tous les ambassadeurs nommés par chef de l'État. Simbana Lobokona Lobo, secrétaire général Augustin Kabouya Mouanaboute, Akakara, Mémora et Aïe.
Kabundi à Kabundi 520 gigas, 1400 gigas. Le PSB. Ceux qui te saluent mandat, moi que saluent péché. Il dépasse à l'idée tracée au pouvoir des ans. Ça fait combien de temps? 9 ans. Ceux qui saluent des mandats, même ça, mais on lui a dit. Alors, Miyaki et Charlie et Kabou et Augustin et Aïe. Ceux qui vont demander, ils allaient payer. Donc, Tika et Loko Oyote, le bataille en gros, Tim, on connaît son conso. Merci, merci, président. Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. Malobi, maman Martha Tunakingai. Dieu merci, Ayemba, Zemboya, Shiona. Oyemba Siona e. Siona Oyemba Siona e. Siona Oyemba Siona e. Siona Oyemba Siona e. Siona Papa Fachi e. Papa Fachi Zamba Pambula Papa Fachi. Maman Martha Zamba Pambula Papa Etienne. Papa Etienne Zamba Pambula Papa Etienne. Papa Etienne Zamba Pambula Otumboli Fachi e. Otumboli Fachi Yegola Konage Otumboli Fachi Yegola Konage Oyemba Siona e. Siona Oyemba Siona e. Siona Oyemba Siona e. Siona Oyemba Siona e. Siona Manazela. Manazela Felix Akonya Bigwa Kekele Manazela. Manazela Felix Akota Bigwa Kekele Abokuna basobanga e. Bigwa Kekele Abokuna basorainga e. Bigwa Kekele Manazela. Manazela Felix Akota Bigwa Kekele Manazela. Manazela Felix Akota Bigwa Kekele Abokuna basolenga e. Bigwa Kekele Abokuna basobanga e. Bigwa Kekele Beto. Beto Beto. Beto Beto. 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 Beto Beto. Beto Beto. Beto Beto Une paix c'est vivant combattant de l'Itombolo la boka likolo gangaba Fatime Beto combattant na soka te Fatime Beto Muku Antombolo Beto le grand Mukishi Beto bana diaspora bana poto bana États-Unis d'Amérique balobi Fatincho combattant na soka te Fatincho likolo basobenga ye kitambi kinyabambu kyabambuta nasoka te kitambi kinyabambu kyabambuta alobi mikolo lokolo bamiko combattant bonjour combattant nazoyebisa bino politique ekomi ele pour la première fois justice ezokanga oyo tobengi moninga na yesu nazoyebisa yo mwambe ekotise combattant nazoyebisa yo toyebisaki bino justice eza indépendant keba na lutu ya bato keba na bilobaloba yaya nazoyebisa yo bolandaki bino moko oyo tobengi procureur oyo tobengi ya tiangu précisément na njini basalaki umukama tozoyebisa yo tozali kokende apa de caméléon yaya nayebisaki bino napesaki bino mpe conseil soki lobilobi atokanga matin foli tolingaki komatisa ye la République démocratique du Congo boyoki ye asili lokola mungwa na terrain azangi esika ya kosimbela yo somoni marche lelo balobi marche bakomarche lisu na quartier to te kobanda na quartier nayebisaka bino ete biso bacombattant d'élite tozali na oyo tobengi na baconfession religieuse te tomoni quelques gens oyo bato na bango bamonte parce que tobetaki sete awa tolobaki ete ezali na bapolo baimprime po ete babebisa oyo tokabala ya mukwa ntombolo botala baimage oyo bazolakisa bajeune ya eside oyo balati bapolo bake kosakage oyo tobengi serge oyo tobengi ya eside bazokosele oyo bamilitaire ya idps botala bilongi wana ezali ya bacombattant yaya toyebisaki bango bakoba toujours na kokosa lukuta
et commis pembeni parce que le couteau n'a pas bon ani na quoi. Combattant d'élite na actualité politique bon tu qu'on analyse ça bon nganga. Oh to bela lisanga bondoki. Yaya na ebisanga bino lisanga bondoki. Bango soko landi kabana bango na République démocratique du Congo. Bakanisi biso to kozala na dialogue to okende na dialogue. Parce que on a dit même conférence de presse même yande komuzi tout temps basala ki. Conférence de presse babeta ki 7000 baloba ki boy. Bako marché na badek na bango nde ba pesaki. Eloko babeta ki 7. Alobi ete so mo kozabo babengi biso na mesa ona koya kosolola to koya kosolola. Soko olandi tina muzindo olandi ete bande kwana bazali na besoin bamoni mu kontomolo lolenga zo memela mboka oyo to lobi élection ezali to dimi oui mais to yebi mokolo élection ekozala Yokambela yaya to lobi élection ezali papa il fallait qu'on ningisaka mutu to yebi élection ezali yaya ningisa mutu élection ezali mais mokolo élection ezali to yebi bien toza ko se préparer pour élection ezali biso to boyi élection combattant d'élite to yebi place tozo memela bango ozomona nango lokola eza bafanti chef de l'état bapesi ye oyo tobengi bureau na maison blanche po etali ya mbaka département américain ozomona nango lokola bafanti toyebisi bino bakotuna ngulu yango tozobeta sete mingimingi na badiaspora oyo bazali baconseiller ya muku antombolo oyo bazoede muku antombolo te toyebisi bino bisika bozali bokeba bato mabe bokomi koyokisa biso soni balapo ya nini balobi bino mingi bokomi kokende mingi kokendaka oliaka mingi na ba grand hôtel papa nakoyebisa bino dossier ya zami est-ce que koki koumela bona chatini kobila lunga na ville ya Kinshasa baconseiller bazali bien bazali te yaya nazoyebisa bino cette fois-ci biso bapeuple congolais combattant de l'élite mingi ya ville ya Kinshasa ya Congo mobimba tokozala na bango lisu likolo ya nini ya lisu combattant olandi lisanga bonganga lisanga bondoki ya uti koloba boye na bapropos na ye alobi boye oyo bakoki kointimide ete na justice oyebi bien lisanga bonganga babengisaki ye baya baatendre ye bayoka ye na badossier oyo azalaki nango yaya oyebi se amata kita atuna moninga na ye shadari oyo abetaki te ete moto akoki kointimide ete akobaki kokima mpona nini yaya tovanda calme parce que buku antombolo azali oyo tobengi aigle na kati ya République démocratique du Congo oyebisaki bino état de droit eleki dictature na pasi vrai faux awa tozo yaya awa biso tozokende na bino oyo tobengi apa de caméléon yango tolobaki oyo akosoutenir gouvernement ya muku antombolo biso mpe tokosoutenir ye tokoyebisa papa na biso David Mukeba olingi kokota problème na sans formol toyebi biso bisika ozali te yo tokolando na mabanga tolandi oyo tobengi bana misala na yo tindi bango na terrain tokobangisa David Mukeba azali conseiller chef de l'état vrai mais bomona oyo tobengi Mbushumai euti kobeba auti kobeta tourner na Mbushumai boni tomoni conseil a okende kotia candidature anza la gouverneur na kata Mbushumai biso koyebisi oyo bana Kasai oyo lobaka chiruba bia ya alobisa bana Kasai oriental tolobi boye bino boluka moyena yako pona oyo tobengi gouverneur na bino moko biso ozali au milieu de combattant tokoki komelisa mutu libéron te oyebi lolenge mutu na mutu ndenge atravaille biso toka parmi tobeta campagne ya David Mukeba na bandal yaya nazoyebisa bino mukolo oyo batiaki conseiller ya chef de l'état mwana président sila sila makila na mai abandi kokangama wana président sila na sans frate oye kosenga kutu mbongo po ete bakenda mwana hôpital David Mukeba aloba nazali na ayambi baje na quartier bibisi mbongo apesi bango mais biso bato tosalaki campagne ya ofele atikala azokosa bato ke apesa na $200 $20,000 congolais to frais de transport tozokosa bato ke opesaki na mbongo David yebisa bato vérité opesa na mbongo combien $20,000 congolais na hôpital bazosenganga $500 tika kokosa bato nayo kozongisa $20,000 na yo David ke biso tolobi boye ye alobi na Mbushimai ngai na uti Mbushimai bato batuni ngai omoni ndenge nini nalobi bana Mbushimai
bapo na gouverneur na bango moko bana mbandaka bapo na mwana mbanda bana Kinshasa topo na biso nyonso Jekoko Mulu biso toponi na biso Jekoko Mulu siko mabe eza wapi yo lingi nga natanga kombo na yo opesi nga ta chintu te nga nasala na yo musala opesi nga ko nasalelaki yo musala na campagne opesa nga combien ala na mettre en garde UDPS viva combattant d'élite tozolo bango avec tobengaka na fierté parce que toyebi place tozaleli eza na bakoli tomoko bazotinda bango biso du jour oyo tozobima musomba soki otuni Abdul a vu leçon par rapport à nini musomba ebeti ye na mukongo par rapport à nini c'est la toute là tolobaka musala ezalaka baventure te oui tozomona quelque part na bitinga zote na bango na bareseaux sociaux bameka koattaquer parlement sans formol ayebete sa parlement sans formol ezali na bato nyonso lolenge ya bisika ezali abatela limite na ye il fait se vivre combattant de lutte nazoyebisa bino d'ici bientôt awa nifale topona oyo tobengi gouverneur ya sika na kati ya ville ya Kinshasa oui tokoyebisa bana sans formol bapapa bakulutu banoko oui tosengi na Jekoko Mulumba anyata awa obatokolinya tokenya te mwana pale parce que tomona batosalela bango ba campagne bakenda lokola bakenda mama bazongaka te oui mais te mokonyata wa bokozwa cahier de charge na bino bokopesa ye na maboko oui solo ekomi système aganyaka kanya merci yaya tolobaki fo kozala lisu likolo ya nini ya lisu topesi ebele babeki omoni bakei batikeli biso mokumba ya bakombatant oui yaya tozoyebisa oyo tobengaka mwana mboka oyo tobetaka sete toyoki baprese ebele badefule ya balobi o Jekoko Mulumba bien sûr biso mpe tozosoutenir yo parce que namonaki oteka tete na Jean-Marc Kabunda mais tosengi yo Jekoko Mulumba nyata awa na parlement sans formal 48 heures ezali parlement oyo tobengi mama na parlement na kati ya marché central soki onyati te yeba biso tokotika koloba su komono na monoko te franfo mutu bibero ata muke epa na biso toloba kete soto moni nokisala nini belela yaya biso awa tozo mikundana mutu akufi biso tosangisi mbongo tokundi mais tosala propagande ya oyo tobengi ya baindividu lelo soki azwi bokonzi ekomi olinga oya na porte akomi kobimiselo baganka yaya bakomi otindika yo cette fois-ci avant tout le bakomolo na munoko ezali kanyaka et c'est même tout le président du parlement de Bubo Fongolami misu makambo de bato ba bibero biso to ba ki fatu il ne peut se vivre boyo ki kalamini te mama yembo banda mokile banda ba président ba leka na mboka oyo nanu te ba bongisa mama yembo ya diplomatie ya moko tongolo déjà mama yembo déjà na minute oyo et ba so mu quand on la quitter la République démocratique du Congo azo tia libanga wete babanda ko réflexionner o to beni mama ye à part wana yeba déjà biso to ko soutenir mama Fifi Masuka parce que to yebi bien mingi to signaler maître trésor ça là l'esprit na idée ya mama parce que to lingete loalaba ezala oyo to bengi ezala miwari ya oyo to bengi ya katanga loalaba ezali oyo to bengaka bisika oyo tobengi bomengo nyonso evandi esengeli administration nyonso na sengi na oyo tobengaka macho bisika ozali boluka ete bovalorize oyo tobengi bavaleur ya mama na kati ya lwalaba tokotelemela oyo nyonso oyo akoya na nzela akotelemela mama Fifi Masuka awa nazoyebisa bino combattant bozala calme parce que ezali na bato moko bazoleka même l'écran bazwi vidéo ya sans formol oyo tobengi surtout oyo tobengaka ndeko na biso Jean-Marie Kasamba azwi vidéo ya sans formol azwi ba montage atie biso boye mopanzi aya azwi ba montage mosusu azwi ba cercueil atie na se azwi ba montage atie ya ba député atie na ba jibi so tokoyebisa Jean-Marie Kasamba ayeba ete yekutu aguta oyo tobengi biftek oyo tobengi ya Kabila biso banamu kontomolo azwa pouvoir omona biso tokenda kotumisa ye ou bien tokenda kobete matolo mais yo chaque jour ozali oyo tobengaka mutu atia lelo ya Kabila parce que biso tozo travailler oyo tobengaka ancré il ne peut se vivre yango na koyebisa yo biso to soutenir Augustin Mwana Bute parce que azali oyo tobengi les seuls parlementaires debout oyo azali na vision ya Mukontombolo oyo lelo alobi
après c'est mise en garde na bato bazobeta sete balobi photo ke na congrès na minute au congrès na il fait ses alliés le misala te boni bato so bazo la congrès na moment oyo yaya papa tozo ebisa bino batika luvuni batika distraction ya pamba parce que déjà na moment oyo na minute oyo mu kontombolo azali wana lokola azali wana pona kosala ba valeur na ye na kati ya République démocratique du Congo. Merci combattant. Merci. Ok, merci Tolobi ndeko na ngai. Abdul malgré Zobela mais maman nana tungisa ngai Abdul azoloba te lobi na mona kiete Abdul bana pana mabatuna kiyo tete lelo oyo bisabana ya Château Rouge ke nazali. Ok. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi super national, Félix président de la République, Les peuples d'abord! les parlementaires debout! Rien que les deux. Les parlementaires debout! Rien que les deux. Les parlementaires debout! Rien que les deux presse. Rien que les deux presse. Rien que les deux presse. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, toujours sur la politique. IDPS viva! Viva! Et là, qu'on a zolo banabino, et ça, la kabali yamabe, et ça contre chef de l'État, contre Jean-Marc Kaboul, na Augustin Kabouya. Il est viva. Parce que tali sur le plan diplomatie, bah, qu'on chef de l'État té. Yango moni bah comme même tina bah niveau ya kosima na bah point et singélité. Il est viva. Viva. Boyoka qui dernièrement, et zala qui na image moi le cas qui ken. O Jean-Marc Kaboul na tobola qui bakar, bah pine ya car ya maman Marthe. Il est viva. Et ça bah kabali bah bandi. Bon bah tali diplomatie ya Fatih Bertrand bah ko kayangote. Yango chef de l'État répondait qui déjà la tribu des Nations Unies. Il y aura bel et bien les élections, mais à ces conditions. On a des élections nécessairement. Il faut pas massacrer le niveau STC là. Il faut insécurité ici là. Ce qui est insécurité, s'ilité, moyen élection, c'est le maïsa. Il est pas vivant. Il y a un zomoni qui a commis déjà combien de battu na bango ba dépousser ba minduki. Il est pas vivant. Il y a un bomoni général qui ont accueilli il n'est pas à ba Monisco. A déposé ni drapeau ya ba katakatanga. A lobi ceux qui rébellent ko salema et ko salema le sous na kombo na été. Il est pas vivant. On a fatigué beto beto mo na loboko bokanga ba. Et puis, Nazolo Banabino, pourquoi Chadari a l'ingaka Kima? Il est pas si vivant. Procès à des experts, tant Babani Kosamisa. C'est l'un des propos Bimi Balobike, et ça a un grand politicien, il faut se comparer. Il est pas si vivant. Quand mon Chader a dit que la série Wana Zalaki ministre intérieur, né je bangissier à l'ingaki Malanzela nous Fokota, Angola pour tenir. Il est pas si vivant. Parce que la pas Zobanga pour dire que l'affaire il y a des experts Wana, il est peu comme les Anakati. Il est pas si vivant. Et puis il sous le que bangissa qui est. Oh, Chader Abanako Lobanini. Oh, Fatih Benton, il faut y avoir un accord au salaire de Joseph Kabila. Il est pas si vivant. Balobakake, attendez Nini, vérité et Dimara Kodima. Yango Moni, Ferdinand Kamberi. Alobini Nike, et Tikala Kozala na accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ce qui est un seul accord et salement entre Bango et ça y a FCC cash au connu de tout le monde. Il est pas si vivant. Il doit mettre la Fatih Benton. Bien. Et puis les sous na niveau ya au Katanga Ezaya Koinda. Tomoni bâtonnier Muyambo abimi alobi boye. Muto ya zalaki leader na Katanga ezalaki Baba Kyungu. Lokola Baba Kyungu azate le seul leader ya Katanga ezanengai. Il est pas viva. Il est pas viva. Alobi muto azalaki leader ya Katanga ezalaki Baba Kyungu. Apa Baba Kyungu lokola azate le seul leader ya Katanga ezangai. Il est pas viva. Alobi tous les Katangais bango nyonso bakozala na sima ya Fatih Ben. Tombola loboko ganga base. Et puis pour voir que Félix Tshisekedi azam oponami yanzabe il est pas vivant. Quand Biden na lobby boyeke nazo féliciter pour na qui leadership na yo na Union africaine il est pas vivant. Tout le monde président ya bongote. Et puis les sous Félix Tshisekedi est le premier président africain à être classé parmi les 11 présidents au tribunal des Nations Unies depuis que l'Afrique est l'Afrique. Il est pas vivant. Il est pas vivant. La signor sazo chalo kolobazon dimae. Mais si ko bino bo mituna, on a ni Kagame a participer mais plutôt ya sala kama na vidéoconférence. Bon tout na lisusu. On a ni président ya Chine a participer quitté à sala kama na vidéoconférence. Il est pas vivant. Parce que il discours ya Fatih là ya bango côté le matin. Ya ngo bazi ba préférer babata ba. Il est pas vivant. Et puis lisusu na niveau ya Jekami.
une record de recettes fiscales de 8,7 milliards de dollars uniquement avec l'exploitation des tonnes de cuivre. IDPS vivant. Voilà l'espoir à Fachi Beton. IDPS vivant. Yango na lobaki chef de l'État aponaki ba maman pas maté. Chef de l'État atala ka tribute mais plutôt atala ka compétence ya mutu. IDPS vivant. Aponaki maman Kabedi Mbui. Na banque centrale musale sosale makitoko te. Aponi maman Fifi Masuka. Na Lualaba musale sosale makitoko te. Aponi maman F Bazaiba musale sosale makitoko te. Aponi maman Nana Manwanina. Oya zo sangisa tous les bateaux musale sosale makitoko te. Aponi maman F Bazaiba Kingo Mwambe musale sosale makitoko te. La diplomatie à Fachi Beton. Et puis na kofongola la bino Martin Fayou ndenga zana pia kezo bete yato. IDPS ba komi ko luka dialogue. IDPS viva. Atali pas Joseph Kabila mais azamoni mutanga za boyeboy. Siko ya lobino. Sikana kene na ba marche pour Fachi Beton abengi sangai comme ça to kena dialogue. IDPS viva. Fachi Beton le ba ki to esu na tango ya dialogue te. Fachi Beton ya za na posa ba élection. Mais bo bengi sa ba groupe rebelle na bino na niveau ya est. Va déposer minute so iboza na posa élection et que les caïfres sécurité si la IDPS viva. Et puis oyo na zolo belabino IDPS viva. Et puis oyo ezwela ndi bino moko bolandaki ba magistrat juge président d'une chambre du tribunal de grande instance ya Njili. Oyo boyeba que justice ezo changer makambo. Bakangi bango po na corruption. Bino bolobaki nini ke? Oh, il faut ba batsela bino salaire. Mais chef de l'État Fachi Beton aboniseli bino salaire. Mais pourquoi besoin qu'elle est toujours la corruption? Il n'est pas vivant. Yango Fachi Beton même kuna lobaki boyeke. Lutte contre la corruption et qu'on a toujours champ de bataille naï. À côté qu'on a coécarté au pays des pestes vivants. Et puis bah yaki retourne à Fachi Beton balobi que à propos il y a désignation il y a président Seni. Il y a le biboé à ABC Papa Mboso boé. Ceux qui bazoyo kanaka kate consulter ma député national. Il est pestes vivants. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Merci beaucoup. On a vu tout le monde lundi. Merci. Merci beaucoup, Chinois. Des Chinois. Tu sais, tu es Chinois. Je ne sais pas ce que tu veux aussi, IDPS c'est viva. IDPS c'est viva. IDPS c'est viva. Viva. Qui se dit l'Héros national, Félix, président de la République, le peuple d'abord. Bonjour. Wana on dirait toza na matanga mais toza na matanga te tozali parti au pouvoir. Zalaka mouvementé donc il kopesa biso malili te parti. Beton. Soko zoye bate kuna na state. Ba mindele bazo banga Fachi bazo tala oyo nani. Ayebisi bango zali Fachi be. Beton. Oto yoka kayene Fachi be. Beton. Ba mindele kuna na state. Il faut tala ndenge bazo lenge la Fachi. Lobi na yebisa ki yoke osana président. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont Josué. Les Américains parce qu'on se prend le leadership. Quand on sort le Fachi Beton, il y a des Fachi Beton, le grand esprit, l'homme fort du Congo, le sang de tout un peuple, le président le plus gosseux du monde, le président le plus géant du monde, soit membre, nous, il y a quoi ça, papa Beton, on continue à l'actualité politique, puisque l'actualité est là, et ça qui toque. Il y a des bosseux, ça, il y a des bosseux, tolobi que tribalisme à bout. Il y a des bosseux, il y a un tribalisme à bout. Mukongo, Muluba, Moussaïli, Beton, Abe, Beton. Comment on a donc kaka, le colo ya maman nana. Le colo ya maman nana de la solana. Et nana na butu sous puisque hier a toujours na concertation nationale. Cohésion nationale. Na otobengi pas de discours, il y a un prix tribal. Mais c'est ça l'information. Pourquoi tu as des sanctions en été? Pourquoi tu as des dissuasions en été? Ça vie privée, y'a tout. Donc quand il y a une actualité, Toyoki, na kati assemblée, si bavo va convoter, bazali na voix oyo, loi oyo, il y a genre de famille. Loi ezanini, o ndenge zangana. Pas de sexe avant le mariage. Si quand le biboé,
botala bino moko ata bino vraiment balo mususu ezate na kati assemblée poto voter yango te kaka wana puisque makambo etali budget ba député ba monani te tout la musi yaza mais papa Mbosso ye moko papa Mbosso ezalaki mercredi ye moko na kati ya assemblée mais ba député bazate tiaki kobeta mbela lobby naza kosenga na ba député nyonso bao basala na intérieur bao basala na donc libanda ya mboka baya tosala session budgétaire vacances déjà silaki il faut pas voter budget oyo tokokota nango na 2022 10,3 milliards de dollars siko bamonani te ezali motema mabe yango wana lobi na yebisaki yo bongama peut-être okozala député na biso ya lobi lobi puisque eloko eza kompêche biso nous ne sommes pas majorité yango nozomona bituma nyonso tu moko atombola aza kobunda alors tokoyebisa yo leo ozotelemaka ozalaka na baambition politique. Merci. Voilà, il faut tozalaka na oyo tobengi donc na ambition politique. Ambition eza nini? Toza na poste ya badéputé na 2023 lokola neti 500 députés assemblée biso mpe lokola neti parti na biso toaligné ata 400 au moins te toza déjà balongi yango wana tozoyebisa bino kolala te créaka déjà Félix ZZZB CCCCCA TTTTH mais oui puisque so omona babétise oyo nyonso tu eza pokuna bango basa donc mais tala idée ya mukotombolo alobi osali ba mais nga koto na créer union otobengi union sacrée baye to baye te toujours na kati actualité RDC Félix Antoine Tshisekedi aux Nations Unies. Félix a dit ceci: consacrer toute son énergie pour éradiquer l'insécurité afin d'organiser les élections en 2023. Président Abdoulaye Outo Sabino. Élection en 2023 et ça. À condition que kuna na est bitumesi à condition que kuna na est ba définition surtout la musi yaza. À condition que na forêt équatoriale to identifier batunyo. Nyonso yoka. Puisque les vrais autochtones basali ba pigment. Batikala aux alatans la carte d'électeur. Donc cette fois-ci, il faut identifier bango ande. Yango no yoki mu kontomola lobby avec beaucoup d'énergie. Na ko sala nyo surtout pour éradiquer insécurité na kati ya est. Mais na minute oyo soki esilité moyen to kende na kati ya élection exactement. Toujours na kati actualité. C'est la première fois qu'un président africain soit aligné 11e à l'Assemblée générale de l'ONU. Fati puissance. Formation yango depuis que le monde existe ça mon côté Afrique batikana ko classé ata 11e ata 10e ata 17e ata 20e même Mobutu azala te pe to monate boye ba ke Mobutu asalaka président ya Union africaine mais atikala osala classé parmi les 11 présidents au bassin discours na yaya nazo yebisa to beteli muko atombola maboko to azali classé 11e président yango koyoka ke fumuzulu na minute oyo na kati ya 7 baminele balobi non fati photo sala na 1 mois na kati ya 7 mais asa ko rencontrer bato nyonso tu baza kosepela toujours so okutani na fati obimi na ese okataki na kanda ifo obima na koseka donc nous tous ça la même fierté, il y a beauté, donc il y a politique à Congo, c'est fatigué. D'accord, merci. Naso yebisayo depuis ma Union africaine et banda. Boyebi ba kone gourmand. Atigala jamais qu'on la classé parmi les 11 présidents côté de l'Union. Ba Julius Nyerere, merci. Batiga si ko tala les grands mots qui chez les grands esprits. Donc il n'a pas eu Oni et Gangi. Alors puis non. Et t'étais dans le bon temps dans le bâti. Il est fait c'est vivant. Fatibé. Béton.
Mais c'est qui bilan que non côté à sommet assemblée générale il y a ONU Makamoya kate sala la nini il va dire ça que laga abandako luka président moko africain à côté tapé na kati ba décider du monde et salamate et cette fois-ci Fati a réclamé 4 postes na conseil de ce mais ta maboko makasi ya oui, je suis en train de réclamer 4 postes. La 4 conseil de sécurité. Ah, vous devez comprendre, même ma président souci africain, on peut vraiment, Maël et Belé, de comprendre que senga, poste, la 4 conseil de sécurité. Oui, c'est déjà jamais vu. Il y a 4 postes, la 4 conseil de ministres, conseil de sécurité des Nations Unies, aux Anani. Toujours la qualité politique, on a quelque chose de social. La Namibie va vendre 27 300 tonnes de vivres frais à la RDC d'ici fin septembre. Sans formol. Donc on s'est dit, il y a trop. Mais cette fois-ci, ministre, donc information outil dans le ministère des Affaires sociales. Balobi Namibie, ici fin septembre, à côté que la RDC, Otobengi, 27 300 tonnes. 27 300 tonnes. Sans formol. À Thompson, à Chécha, à Côte des Porcs, à poulet, à cuisse de poulet. Donc, nous surtout, et pour ça, là, 27 300 tonnes. Il y a vivre fait. Information au le ministère il y a Otobengi, donc le ministère de l'économie. Il y a dit que non, un ministre d'ici fin septembre. Il y a quoi les autres. Alors, on a sawana yebelaka. On est présent chez la Lobaga toujours pour se manier. Donc ça va faire ce petit dossier Lisanga. Lisanga bonganga alobaki ke azopela asalaki diarrhée. Mais cette fois-ci, il faut que le confunda bango na justice. Sumba nani. Ero kosiza kosumba. Toko bengi na parquet. Sumba nani. Toko samba. Zare zo sala atteint. Il est vivant. Babeng sakiye akete. Oh nasobela, naso sala diarrhée. Bela na yemo kalobi naso sala diarrhée. Biso peut tobi bela na yo ande aussi là to ben c'est kaka okoya mais toyo qui a baluki a lobby yes il faut fonder la justice une plainte à son encontre Lisanga bonganga menace de saisir la justice to ebisi justice wana ndezo ko lukayo donc ceux qui ok pour que confunda malama ko bego kaka Lisanga bonganga retira kata ça dit arrêtez toujours la qualité politique. Le PPD d'Hippolyte Kanambe s'oppose contre la plainte déposée à la CPI contre Joseph Kanambe. Et donc Ferdinand Kamere qualifie cette plainte comme un scénario qui ressemble à un acharnement. Baba Indi Kobenga plainte déposée à la CPI que non, ezali acharnement. Bakogang acharnement tibakolo. Baluka mo mususu français puisqu'on est acharnement. Ce sont les victimes de Kamwena Sapou. Bato bazaki victime. Nde bango babi non. Bureau ya procureur général ya CPC changé. Fati Bensouda Sakei na yande ordre. Nicolas Tozana Karim Kam. Siko bakoti sekilet. Bango balobi problème ezate ne bokoti plainte a bientôt toza ko résoudre ngo. Yangana bomona ki. CPI balobi boye. Hippolyte Kanambe mwana maman Marceline azaye mon côté. Avec Evariste Bochard, avec Otobengi Ramazani Chadar, avec Otobengi Alexis Tambouémoa, Yamone Boyoka Ki Chadar Alingaka Ki Manalou, Naloufu, et Simité. Plein de ça, donc qui. Et ça, on a pas la bango. Bango Mogote n'a pas Otobengi quelques officiers militaires. Et on a fait l'époque à Fatih, il n'y aura plus des intouchables. Boyoka Ki procès. Il y a Otobengi, Floribert, Chebeya. La fidèle Bazana, Basengaki, RTNC, as de la population directe. Les amis nous connaissent le Oga Kinde Basami Saki.
Alors vous devez comprendre que non, justice c'est ça, ndenge moko na oya kalate. Voilà, toujours dans cette actualité, voilà que Kochité. Assemblée générale de l'ONU. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réclame 4 postes pour l'Afrique au sein de sécurité. Matali Lisusu va dire, ah, les papas, au sein de qui beaucoup m'appellent, va décider du monde. Le président qui oppose. Il y a l'autre organisation nul. Au comment l'organisation comment autre béni na katia au sein de sécurité. Alors banda lelo yomoko lukele biso ba kombo. Yangana bomona ki mu kontombolo, ba pese toujours charge. Yangana bomona ki présidente ya Soudan. Bakutanaki na ye kuna na state makambo sebele akoyebisa bino yaya to soutenir Fachi. Oui, Peter pa malobi na sako sepela na leadership na yo depuis au soir Union africaine to moni ba voler mususu makambo changer va même na mboka na yo. Alors pendant que Kochité Fachi Beton alobi boye, il est essentiel que l'application à la République démocratique du Congo des mesures de notification préalables au comité des sanctions de l'ONU imposées par le paragraphe 5 de la résolution 1807 pour toute importation de faits et de faits militaires pour le gouvernement de mon pays soit levé. Voilà président. Donc cela veut dire quoi? Président Kenal Kosenga balongo na biso embargo yaba arme nyoso tu po ndenge sana FDC aokaki ne kosomba arme te. FDC azalaki sous embargo. Oui, siko botala ke Mukontombolo atelemi na tribune des Nations Unies alobi bolongola nanu oyo tobengi embargo boche mboka na ngai nde na minute oyo nazoyebisa yo tozozela po akotisaki recours. Il faut siko balongola embargo biso tobanda mpe kosomba ba arme en désordre, tobanda mpe kosala yango en désordre, biloko nyonso to ezosalama. En tout cas nakomona président parole te nazongisi malobe mpa mokonzi otoke tozokende mais avant to pesa yo joueur Mazembe yaka Angleterre bandeko na ngai bana poto diaspora nyonso bazo soutenir sa Formol TV joueur Mazembe azobela na Moïse Katumbi na alongwa basi bazofuta bien te tozosenga bosunga ye azobela bao nyonso basungaka biso à partir de lundi eza lelo samedi soko pesi $20 $30 nani ekosunga ye ekomaka azandeko na biso abundi mingi soko azangi azosenga biso siko biso toza na yango te yango tosengi au secours na monde mobimba. Merci beaucoup. À partir de lundi tokozwa tinto joueur ya Mazembe UDPS viva, viva. UDPS viva, viva. Bonjour à tous. Bonjour. Mwana mame, mwana mama, mambu maso, toyebisaki bango facha zo matamata kaka système sodemo. UDPS viva, viva. Alors oyebi président na séjour na ye na assemblée générale où eza na New York ezalaki opesi mbongo aboyi parce que président asali discours oyo balobi le discours le plus vie ba discours nyonso oyo ba président basali y compris président ya États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire discours ya président Félix eza discours oyo balandi yango makasi po omona na discours wana président alobaki bien UDPS viva. Il faut RDC bopesa biso Afrique 4 postes pamba te parce que richesse o RDC eza nango soki tosali richesse wana na ndenge longo bali te ekoki kocréer guerre mondiale. UDPS viva. Yango ezosenga il faut bopesa biso 2 postes comme non membre non permanent na conseil de sécurité et 2 postes comme membre permanent. UDPS viva. Pe wana na niveau ya Afrique isko RDC facha sengi il faut tozala na droit de veto. Soki tosi droit de veto na minute oyo ba pays mususu oyo yaka de façon que enyokola biso pour la richesse na biso ko wana abulu yango olandi le même discours ya président ya États-Unis d'Amérique, discours ya Joe Biden kuna kaka na assemblée nationale na assemblée générale. Joe Biden alobi nini? UDPS viva. Joe Biden alobi boye
ngai naza wana mpona kotelemela bapays nyonso oyo bazoutilize pouvoir na bango mpona konyokola bapays ya idepesa viva donc lokola donc abwakeli mbela na France il faut bosana keke na assemblée générale wana France akimaka te akimi France eyaki te pourquoi nazoyebisa o na miniti oyo mambu masobele États-Unis apesaki bango mission comme bagendarme d'Afrique mais bango mission bapesaki bango baende koboma Afrique yango moni bacoup d'état esalami partout idepesa viva yango moni États-Unis alongoli bango na role wana sikoyo na miniti oyo cible ekomi RDC pour classe afati betonde Afrique efongolimi misu idepesa viva alors combattant il faut bosana te kuna président yambi ba personnalité presque ebele président yambaki Peter Pan envoyé spécial ya États-Unis ya région ya Grand Lac président ayambi président ya FIFA Infantino Giannina et surtout président ya FIFA wana ayebisi fati ba vérité ebele omoni awa na kati ya mboka makambo indi na feko faide pesa viva olandi ministre ya sport chef alobi ministre ya sport tentative à 1 million ministre ya sport alobi ngai teza feko au même moment constat Omar yazalaka interdit ya kobima libanda ya mboka au même moment kolandi lisanga bonganga babengaki na paquet point bien invitation alobi azobela zana dia bayebi te ta de toi lekisaka libo il est pesa viva njoka ndi ta de toi pe lekisaka libo toyeko comprendre que poison o matata pona lobaki ezala ngo poison te a confondre kaka koleka libumu na poa donc ezala ngo bandeli ya dia il est pesa viva alors lelo toza le 20 les toza le 25 il est pesa viva il dit ba procès ya lelo boye batiaki na calendrier zai ya matata panya il est pesa viva parce que moko kaka déjà na même dossier ya Bukangalozo monsieur Théophile Matondo auti condamné 10 ans de prison au DG ya Beseko il est pesa viva écoute à CP 10 ans de prison pour avoir Fatih Beton fait un euro pas ama oye moko a numéro combien il est pesa viva akabola na seko kabola na koyebisa yo na minute autant président lobaki na ko déboulonner batu mususu babulaki yango lokola slogan le déboulonnage comme kosalama na façon nyonso akoyebisa yo le calcul est simple il est pesa viva déboulonnage ya Zoé comme gouverneur ya Tanganyika plus déboulonnage ya Richard Mouyes comme gouverneur ya Lualaba plus exil ya résultat ya réponse yoyebi obima ya général il est pesa viva il faut comprendre que depuis Zoé Kabila alongwa gouverneur na Tanganyika Richard Mouyes alongwa gouverneur na Lualaba John Numbi akima mbangu na exil ekikso na katakatanga sama kaisusu bala moko bolandi général tumba bimakata sa nini pourquoi abimi financement ezali susu pour comprendre que donc il fati aza aigle donc lisu oyo mona kambusika nyo na yebisi yo mutu wana kobima na ye wana bimi alobi abimi na basekret nyo nde aza wana moi na minute aza na maboko ya Monesco mais bazo interroger azobimisa ba vérité nyonso bato oyo bawanda kotinda bango yango nazobisa o terrain na minute oyo komi mokulu ide pesa viva toyebisaki bango mwana nkolo ya zanko yaki bango bisai nini fati soko ozosala prière ye eshuwe biso tozosala prière nzambe ya matisaka ye kaka seko mati ye wana président ya union africaine mais ntango azosisa président ya union africaine sadek ezozela ntango azosisa sadek isease ezozela ebongo 2023 nde toloba kotala mpe boya komi pa parce que il est pesa viva parce que les seuls postes oyo fatie kozanga kaka adige eza kaka pa alors makambo eza ya koyi président lobi asalaki interview na makambo nyonso batunaki ye bakestion batuni ye question liboso est ce que élection eza na 2020 président na interview alobi oui bien sûr élection eza na 2020 balobi sikoyo na makambo ya baconfession religieuse alobi ngai na makambo wana nakoki kokota te parce que ngai naza président de la république naza na côté na ngai na kojouer rôle mais wana eza makambo ya baconfession religieuse ezosala ngai passe na komona batu bango moko bato ya nzambe bazoyokana balobi batindelaki yo mokanda mpo oyamba bango ide pesa viva mais oboyaki koyamba bango fati aboyi na ete alobi oui j'avais refusé ya koyamba bango parce que bazalaki 8 nini oyamba kaka de 6 wana bakosepela ide pesa viva fati mwana maye
oyo aza na posa vidéo mpe tokotindela ye oyo azwi libaku te tokotindela bato nyonso vidéo wana plus 243 82 73 538 il epesa viva omona discours ya Fati bato nyonso bafélicité ye alobi nzambe nakoki koyamba bango mibale omomoma ou 6 na yambi bango te alors bakende koyoka ya mezo sala pasi bato wana nde il faut bazala ba exemplaire tala niveau bazomema biso me ngai nabengaki mboso napesaki ye ba instruction il epesa viva avant président a voyagé na États-Unis d'Amérique abengisaki mboso awa amemaki ye kuna na Lubumbashi oyebi makambo asololaki na mboso il epesa viva yango toyobaki Fati aza azosala avec silence lobi bolandaki FPI bazwi déjà garantie ya mbongo kouta na BCDC pour l'entreprise ya baégyptien oyo bazokita na kasa il epesa viva bazokita na kasa ikuna bazokende kosala nini bazokende kosala centrale photovoltaïque ya 10 mégawatts bazosala modernisation pe construction ya kimbujima ikananga 185 km il epesa viva wana baégyptien baosala 180 km baosala sous port ya Ndomba yo sikoyo yo fandi na ndaku na yo ozwi ni information olobi Fati azosala te yango toloba na minute oyo libonde na biso ekomi kaka moko nzambe bayini nyonso Fati melisa bango bombe balala ya kotelema balali te le 29 fois bakolela lisusu nayebi oyo bakampagne nyonso na minute oyo bazosala avec Fati na po Fati akoeshue te bozolanda justice ekomi kokanga justice ezala déjà un procureur à côté prison n'a qu'à procureur so il procureur yé moko justice pour mon que Fati Berton a pouvoir na yé mutu moko taza likolo ya libe nanji procureur bakangi na juge pour la corruption il est pas viva Fati asolanda kaka maloba papa na yo aloba na vidéo mboka ebeba likolo ya kimoi Fati akosala nini il faut pas kanga kimoi bamiyibi nyonso yango soko kena prison ya makala oyo ezalaka ya bapauvre prison wana na minute oyo komi ya baintellectuel français ozobetama na prison lokolo oza na foi ozomona DG ya onatra l'équipe ya OCC pas l'équipe oka bonjour mon frère comment tu vas je vais bien njoka basala bao ba prison la prisonnier il faut kabola bato français oyo na bakulu na il faut que nous sala masangu bato français batika na makala c'est ko sangisa bango mbi bale bozala bomba leta il est pas viva mwana boto yo osakana olobaki awa biyaki bango bisai nini parce que yenda za bongo papa tika bibliothèque eza nango na limité fandi wana ya kaka kofongola page moko livre à 800 pages mais jusqu'à là utilisé kaka ba page libale un dictateur ça lisa sebe na créé union sacrée c'est-à-dire sa majorité comme na majorité et bon troisième page ba yebele kwa bombeli bango il est pas viva c'est là où États-Unis misu ba ko pakatamba wana atfedekize akima na njela ya achepe babotela kitambala ya papa Simon Kimbangu il est pesa viva ayoko boni kaka moko kodenda il est pesa viva tosobenga na minute oyo tantini shada ayebi na eko denda te yepe muloko lobi alobi bakoti na kimai na ngate okima eza opesi mbongo aboyi anglais wana azosakana te babi anglais wana alakaka lineti boye te lineti kaka nazo bakombo azotala kaka bakombo ebandi kaka na ra abandi na ramazani shadai ide pesa viva yango moni anglais wana pembeni na esi la toute première fois aza na congolais bobosala te congolais moko aza parmi na bureau ya CP congolais wana pe kombo na ye nani entre Antoine na Antoine masolo bita bakodi msuba wapesa na entre ba Antoine moyebi soto yeba exact Antoine alobi Antoine cette fois-ci naza na posa ya ra ya comprendre directement Ramazan Shadai yango ebangisaki alingaki akima viva toyebisaki bango biso tokobangisa biso te biso nde tokobangisa oyo babengaka Chine arambo autorité morale mwana toki oyo koma soko fili na mandefu eleli fili na libumeli abibisa ibiso te mwana bite na kotomela le 29 biso nyonso kanga mwana bite merci
Papa, Fatima, manifestation, Fatima, na radio Vatican bapesi résultat ya message ya discours ya chef de l'État bapesi discours ya chef de l'État bapesi et combien pourcentage combien 90% betala maboko makasi 90% ya réussite ya nini ya discours ya chef de l'État balobi boye 45% d'Afrique la président Afrique, 45% de ma président le monde, 90% on ne compte pas à côté et à tâche. Donc arrête de garder silence. Tâche. Il y a moi je comprends que non, Radio Vatican est taillé en lui. Il faut accompagner mon tour, la vision jusqu'à la souka. Il y a moi qui l'homme, quand balalité, balma, non. Nous trouvons le solo à la vision, madame. Faut accompagner. Faut accompagner la carte de vision. Mais avec une délégation, ma casse, il y a balma. Faut que ça nous donne sur nos Kazamboka. Nous sommes balma. Donc on suit la carte de réalité, mais on suit la gratuité. On va se lancer la gratuité. Donc on se lance la sociale et puis on se lance la travail. Maintenant, balma, ma banque, ma casse. Bien parlé. Discours. On va Kazamboka. Après ça, il y a 90% la réussite. 45% l'Afrique, ma limite discours, 45% le monde, discours de Contamona. On comprend même il radio Vatican. On ne comprend François. Alors, attends, ça dit comme on toucher mon fils. Mon fils. Votre François a dit la main de Dieu. Et ça, il qu'on a fatigué maintenant. Maintenant, on va comment casse papa. La main de Dieu. On a jamais vu. Discours et le monde entier. Dans ce combat que Moutouana a abandonné dans le Mikélan, à sa mission. Nous sommes reçus à comme ça va réalité. Pour te soutenir, on va assumer mieux ça. Nous délégation à Balima, merci. Pourquoi tu as la gratuité seulement, pourquoi tu as la sociale, pourquoi tu as la travail. Vous allez se comprendre le bateau un peu. Enfin, on dit que j'ai de l'aucune gouverneur. Enfin, il faut attirer ma arme, papa. Ils savent bien quitter. Ils savent bien qu'ils savent shooter. On lui a mis, on lui a connu, on lui a mis. On lui a mis, j'ai de tout, on lui a mis. On se comprend. Pourquoi qu'il a des armes, armes. Attirer, on peut à côté de la fiche chef de l'État. Ils savent bien quitter. On va comprendre ma sortissant, il y a 4 là. Mais c'est plus là, on m'a cassé. On dit non, pour comprendre, réalité sera du camp. On va comprendre dans votre. Quand tu as comprendre dans ce que je dois déposer ma arme à comprendre que notre vision de l'État n'est qu'une casse. On dit non, il faut te soutenir mon tour. Dans le moment où les cités ont toujours que la banque et ça m'a tâté. Pour comprendre que même si on est français, et là qu'on est toujours dans son lucas, on est dans son sac à yéki qui n'a qu'à comprendre parce que les garants de la nation c'est facile. Dans le moment où on comprend que non, on continue à la carte à côté de la mission de la fenêtre. On va dire à mon côté à part tout. Il y a un copain de l'ONU, va retomber ma casse. À télémine ma casse, il va dire comme un dialogue. Le train est à marche. Le train est à marche. Comme un dialogue entre l'ONU. Ma Français, ma belge, ma zana C. Ma Kamwana. Mais tu comprends déjà que politique est facile de tout ça, du colon ma casse. On est quoi si monsieur tu quel colon finissou pour occupation de la santé. Quand les barons le colon va y déjà que non va préparer tout ça on a 1+4 et va se construire le barons note là-bas. Et là qu'on fatigue recule dans aussi barons tous attendent de Dieu. La fatigue. À faire plus de fatigue de faire des espoirs. Il y a un copain que on a 1+4 les barons du canini, barons comprend des notes qui note à baba. Il y a un copain va préparer qui Madosha na bango ni Martin Fana dialogue wana bafana na fati ba bete fati za diplomate mo bikolo bafana na dialogue wana Martin Fana aso primature ba na ni mozitu aso finance ba te pepe ngete la sanction na bango et puis c'est ça ba makamusha mike ba na rotika mais ba comprendre que non faut ça comme bikolo na bete qui te ba matin ya sur 2023 mais condition afin que toute l'élection oui c'est vrai mais fait identification.
ça c'est moi, ça va te. On comme ça, comme un casse, ça me chie. Maintenant, comprendre, quand on confirme dans ce qui t'a awa, on le matin. Mais il s'arrête quand on confirme quand on fait tout à awa. Nous, ça s'est changé. Mais on m'a dit la police. Changement de police, c'est pas la maternité. Changement de police. Parce que la police, en tout cas, les moyens, ça touche ma gueule. Il faut comprendre que les gens, comment on a fait. La carte de la police, il y a besoin de comprendre le concept. On va changer. Mais dans certains, nous, sur la carte de la police. Il y a besoin de la casse, on est on va comprendre ce que tu peux aller dans ton qui doit être en l'air. Tout ce qu'on est capable de chercher de l'État. Merci. À partir de l'ennemi, on dit que nous avons pavillon 1. Tu vas passer la pavillon 1. Pourquoi tu as la pavillon 3? C'est la même chose. Le chef de l'État, toujours comme ça, ma maman, au point de mini. On te met même maman nana. Unité nationale. Tu as vu, nous sommes banakala. Tu as vu, nous sommes quoi la banakala. Mais aïe, la fille chef de l'État. Maman, encore. Moi, tu m'as comment on appelle dans la quartier, mon libre. On dit parce que on a besoin de lui. On a besoin de unité nationale. Au procès, amour du procès. Vous comprenez, maman nana a eu l'édition du souci. En ce moment, mais moi, la biche, quand il y a la biche, la biche. Et donc, maman, je fais un petit peu ce matin. Maintenant, maman, elle a maman, je fais un petit peu. Quand tu vas aller ficher chef de l'État, quand tu vas aller ficher chef de l'État, maman, je fais ça, il y a 4 ans là-bas, et ça, qu'on a battu. Vous comprenez? Donc, il a eu un an de ce que dans l'époque, maman, ça là qui coule. Il faut qu'on a baisse dans la caisse à l'État. Mais maman, tu as compté pas même 7 mois. Augmentation à 9 millions. Vous donnez la caisse à l'État. Mais moi, on va donner ça, on va rester 2000 à 3000. Mais maman, elle est dans 7 mois. 9 000 $. Ce qu'on va t'aborder, vous soutenez par votre. Vous te soutenez par votre année. Quand on va être chef de l'État, maman, elle est sur le cas du maladie, de la banque. Maintenant, on va commencer à se mettre dans la banque. Alors le chef de l'État, il faut la fin de 10 000 à Katabato. Il faut te changer monnaie en l'air. Il faut changer monnaie en l'air. Donc, le secrétaire de la Rwanda, il faut changer monnaie. Nous, tous ceux qui ont 2021, on ne compte pas de monnaie. Et nous allons bien se moquer les faire. Et puis, on a 5 pays. 5 pays, monnaie, et ça va falloir ma casse. Il y a qu'on met à 4 c'était un monnaie. Pour te comprendre que non, bateau Kabila. Mais on a signé bien, mais ça va nous dominer. Il y a des femmes congolaises pour comprendre les gens bango. Donc, on va faire comment on va faire que la 2023. Mais le coup, la maman, quand elle a vu changer monnaie en désordre, donc on va venir la bango en air. Donc, on va comprendre ce qu'on a bango plutôt sur la bango. Merci vraiment. Il faut faire. Elle a retomber toujours. On va retomber toujours ce coup à la carte chez Camille. Chez Camille, je vais dire que non, on dit papa, il chef à ça, à ça là. La carte chez Camille, mais tout le monde qui va retomber le 10e mois. Parce qu'on a battu en désordre. Chez Camille, je sais que autre tout le chez Camille, et puis, Batali, c'est Camille, il me faut. Et ça qui est morcelé.
na Sadai, na Néhémie, na Kabila, le papa Isha Bakana Sala audit na Chetami, Barabi Chetami et Zoni Kitoko. Et puis Batoine la 10e là, va retourner to koyoka bakokanga bato belé na kata ya Chetami. Fana ka ko citer on va comprendre que non, tout ce que tu as dit ko ça Kabila ko kala anda. Kabila kokangama. Nasa Kabila bora. Kabila tokosamisa awa. Kabila tokoyumile awa. Antakileme. Kabila akolela na biloko ya mota. Ministre de face on va dans côté. Ministre de justice on va dans côté. On va dans côté. Pas pour Kabila so. On va dans côté. On yoka nini? Ba nini oyo nani? Kabila ko on va côté. Ni toi ni na. Fali kama crime. Ana combattre. C'est même la crime dans mboka. Donc c'est ça ma casse. Assez de qui assez de qui même il va dans mboka. On va se dire ba ce pays ba lobby. Ndenge ça boye. Ba ko ça nous c'est merci. Avec le reçu ça. Ça va pas bien. Mais oui que tout à évangéliser, c'est le titre de Moulumba. Kolobi boye loba, oui, Kolobi boye, Kasengi, association, soutien Fati 100% à Bospa. Ok, association, toujours c'est le soutien, toujours recruté. Ma boxeur, oui. Ma karatéka, ma judoka, oui. Ceinture noire. Abosse nemaga. Awa. Toko pesa ba veste kitoko. Toko banda, toko bati bezoya. Kota na bosse nemaga. Gardinage ya kitoko. Abosse basengi ba pesa bango terrain moko. C'est des soutiens ya makasi. Yango tozo senga ba Kinshasa. Pour soutenir biso nyonso bato basana biso mokishi. Oui. Tel que gouverneur oyo azokota kala mingi te. Chekoko Mulumba pour soutenir ya Chekoko Mulumba to bengi yo dans 48 heures. Oza na pour multi TV. Yangwana. Alors, pour soutenir ya 100%. Oui. Biso nyonso to soutenir mama Nana Manonina. Amen. Pour na cohésion nationale. Pour soutenir Nicolas Kaza. Pour soutenir maman Titi Masuka. Pour ndemaga. Pour soutenir Tony Mwaba. Gardien, il y a gratuité à l'enseignement. Oui. Il faut te soutenir rien. Parce que tout le monde, moi, on a un foot à tête d'enseigner. Oui. Balobi tozo kende tina école maternelle. Tozo maternelle à l'université. C'est manifestant. On va soutenir le ministre de l'économie pour acquitter ce billet avion. Congolais votants partout. On va soutenir le ministre social. Piloko Wakolia. Deko. Toko Tame, Toko Lemba. Piloko Zoya. Toko Brossi. Merci beaucoup. Monsieur l'autorité nyonso bakosia chef de l'État bagrand coach international bazali bana ya mboka service kopesa biso yango tozosala mission tozorecruter basportif problème eza très sérieux alors toza mpena baéquipement eza te donc bachef tozorecruter basenga bakasapelana presque chaque jour toza na bagan te tozwi bajudoka toza na bango bajudoka fo baéquipement ezala ya bango batravaille na yango biso baboxer esenga baporte babiloko wana fo ezala antuka bosopeli biso makasi na po todevelope yango tokende liboso veli omona nsima na ngai toza bajudoka bazali bakarateka bametre baza wana puis de judoka ya première dan deuxième dan toza na bango alors bosunga biso po toservi mboka na biso na ndenge oyo mokonzi ya mboka azokumbela yango ekende liboso continue à biso ba biloko ozala bien vraiment en forme merci numéro na ngai téléphone pour la jeune nyonso oyo baza na besoin kotadere na biso ensemble 089 50 56 817 089 50 56 817 merci na bino.